Yamokola lelo bandi solo la plus merci pour la confiance pour fidélité à Koyeba que vous a tellement ébélé mbote nebino. Ba greffier pe ba magistrat désormais ba kosimba lisusu ba frais judiciaire tezali bongo maloba ya ministre d'État ministre en charge ya justice bozobadite. Toujours na souci ya kozongisa machine ya justice congolaise na barai na yango ministre d'État ministre ya justice atalisi que désormais plus question pour na ba greffier pe ba magistrat bazwa lisusu ba frais ya justice na maboko ba guichet ya ba banque ekofungwama na ba juridiction nyonso bolanda. La maximisation nette, l'explosion des recettes publiques au niveau du ministère de la Justice. L'explosion. Cela veut dire que nous devons sentir des nettes améliorations. Ceci dit, je voudrais, avant de clore mon propos, féliciter vivement la direction des cultes et associations pour qui, les directeurs étant présents, je vous demande d'applaudir. Monsieur le directeur Levé. Avec les réformes amorcées, nous avons réussi en un mois à exploser les recettes perçues par la direction des cultes et associations. Nous sommes partis donc de 15 millions à 20 millions les mois. On n'arrive même pas à atteindre les assignations des 70 millions de francs congolais le mois. À plus de 338 millions de francs congolais en un mois. Pour des assignations mensuelles de 70 millions d'euros. Nous avons de loin dépassé les assignations. Kasi sengeli boye bake ministre d'État, ministre de la Justice atalisi ke oyo nyonso akosopose akozala déféré immédiatement na justice pe akozala considéré lokola complice ya mafia. Ah oui, boyende ezalaka. Yeke yo. Vice-ministre ya justice excellence Samuel Mbemba azali déterminé yako travailler na vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Retour en image. Atikala kope mate pona oyo etali intérêt ya peuple congolais lokola azalaka mutu ya solution. Vice-ministre ya justice en charge ya contentieux international et excellence Samuel Mbemba Kabouya durant séjour na ye na Bruxelles en mission de service officiel liboso ya bavoka ya République démocratique du Congo. Excellence Samuel Mbemba a communiqué ki vision na ye ya sika. La réunion que nous venons d'avoir s'inscrit dans le cadre de l'état des lieux du contentieux international. Parce que nous devons arriver à ce que dans les contentieux à caractère économique, qu'il y ait aussi des dossiers où l'État congolais est en situation de créancier. Et les dossiers où on réclame des paiements à l'État congolais, il faut en paralyser un grand nombre qui relèvent de la mafia. Maintenant, en ce qui concerne le contentieux de droit public, il y a des dossiers qui doivent être initiés aussi. Voilà pourquoi nous avons entrepris des échanges avec les avocats qui occupent pour la République depuis très longtemps, voir avec eux comment donner une nouvelle impulsion au contentieux international.
Na même occasion, vice-ministre ya justice annonça qu'il retour ya ba Congolais incarcérés injustement na ba pays étrangers. Un autre aspect est que les Congolais mis en prison injustement à l'étranger doivent rentrer à la maison. L'État congolais va défendre ses ressortissants dans le cadre du contentieux international. Kolongwa Bruxelles, vice-ministre ya justice akitaki aux États-Unis d'Amérique, plus précisément na Washington et Sikawapi, azalaki koéchanger na ba animateur ya centre international pour les règlements des différends relatifs na ba investissement orienté toujours na vision ya Mokonzi ya Mboka, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous continuons à faire l'état des lieux du contentieux international. Ici en particulier, il s'agit de ce qu'on appelle contentieux international à caractère économique. Je voudrais dire que le travail que nous faisons, c'est pour aboutir à ce que l'État congolais n'ait pas à payer ce qu'il ne doit pas payer. C'est-à-dire des paiements exorbitants venant de procédures douteuses. En tout cas, en tant que vice-ministre chargé du contentieux international, je me refuse de jouer le rôle de l'huissier de justice auprès du gouvernement congolais pour lui dire à chaque fois de payer, même s'il s'agit de paiements douteux venant de procédures douteuses. Nous nous engageons à travailler pour que de tels paiements exigés à l'État congolais soient paralysés. C'est pour cela que nous sommes là et ce travail va continuer jusqu'à Kinshasa et partout où il y a des dossiers qui impliquent la République démocratique du Congo. Ah oui, l'air au travail, République démocratique du Congo, ezali na besoin ya batu ya boye oyo bazali ko travailler pour na ko concrétiser vision chère ya Mokonzi ya Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na bien-être ya ba Congolais. Et yo. Plus de 500 morts déjà enregistrés dans la République démocratique du Congo na virus oyo et côté libiso awa bazali ko benga bongo variole de singe. Chères Congolaises et chers Congolais, notre pays fait face actuellement à l'épidémie de variole du singe qu'on appelle aussi le monkeypox. République démocratique du Congo ezali frappé na virus moko, virus oyo bazali ko benga variole des singes. Annonce Nengo et Salamaki Lobi Eleki, na ministre ya santé publique, hygiène et prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba, oya talisaki d'entrée de jeu ba symptômes pe mode ya transmission ya virus oyo variole de singe topé mpox. Ces symptômes sont bien connus. Il y a de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, ainsi que des éruptions cutanées qu'on appelle des boutons. La transmission de ce virus se fait principalement par contact direct avec des fluides corporels d'une personne ou d'un animal infecté, mais aussi par des objets contaminés, ainsi, et c'est nouveau, que par voie sexuelle. Na oyetali, dernier rapport épidémiologique, ministre de la Santé, Atalisaki Boye. Actuellement, quasiment toutes nos provinces sont touchées par ce virus. Selon le dernier rapport épidémiologique, notre pays a enregistré 15 664 cas potentiels et 548 décès depuis le début de l'année. Les provinces les plus affectées sont l'Équateur, le Sud Kivu, le Sud Ubangi, le Sankuru, la Chopa, la Mongala, la Chopo, mais comme je l'ai dit, on note des cas quasiment dans toutes les provinces. Pour faire face à l'épidémie oyo, gouvernement de la République démocratique du Congo a pris des dispositions autour de l'axe principaux Misatu. Pour faire face à cette crise, le gouvernement a mis en place une riposte structurée autour de 3 axes principaux. Le premier axe concerne la sensibilisation et la mobilisation communautaire pour prévenir les contaminations et limiter la propagation du virus. Le deuxième axe de notre riposte est autour de la prévention sanitaire. Et en ce qui concerne cette prévention sanitaire, nous avons élaboré
et valider un plan national stratégique de vaccination contre le monkeypox en République démocratique du Congo. Actuellement, nous travaillons sur l'amélioration et le renforcement des protocoles et des dispositifs de surveillance aux points de contrôle et aux frontières. Dans le cadre de notre coopération avec l'Union africaine, la RDC bénéficiera de l'appui des experts de l'Africa CDC dans divers domaines stratégiques tels que la surveillance épidémiologique, la recherche et l'innovation, la logistique, ainsi que la communication des risques et l'engagement communautaire. Na occasion oyo ministre ya santé publique, hygiène et prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba a salué implication ya ba personnel ya santé oyo bazali kobunda po na ko faire face na nouvelle vague ya épidémie oyo variole du singe ezali déjà plus de 500 morts na République démocratique du Congo. Toutes celles et tous ceux qui se sont investis depuis le début de cette épidémie dans un combat dont nous ne connaissons ni l'ampleur ni la durée, mais dont nous sommes sûrs que nous vaincrons, comme nous avons vaincu d'autres épidémies antérieures. Ah oui, oyazana matoi ya koyoka ayoka. Oh, tolobakite. Yo. C'est pour cela que je demande une vigilance tous azimuts à toute Congolaise et à tout Congolais. Je vous remercie. Inspection générale ya finance c'est-à-dire qu'on bénéficier na confiance totale ya chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez des détails na commentaire oyo. Tout ce que je viens de vous dire, tout le travail qui est fait, il y a un élément important que je voulais vous donner en conclusion. Vous ne pouvez pas déclencher une véritable lutte contre la corruption dans un pays s'il n'y a pas de volonté politique. Congo Kinshasa yokelanga nanu eloko oyo. Pona nini motema mabe ya boye. Pona nini motema ya bondoki boye. Lisu muse moko o inspection générale ya finance IGF pe inspecteur général Nayango chef de service Gilles Alingete monsieur l'alligator basali ezali obele po ba réclamer mbongo ya bana mboka mbongo ya ba congolais pour un intérêt général de la République démocratique du Congo, selon vision ya mokonzi mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton. Campagne ya diabolisation monene ezali kosalama, ba pesi ba mbongo par-ci par-là, pour na kobebisa image ya IGF, pour na monsieur l'alligator Gilles Alingete, azali ko contrôler systématiquement ba dossier ya ba forage, lampadaire pe salaire ya ba fonctionnaire. Kasi soki otali malamu, ba détracteur et inspecteur général Gilles Alingete, bazali en réalité, ba oyo bazali ko combattre vision ya mokonzi mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na lutte contre corruption, lutte contre détournement, ya ba deniers publics, pe biloko nyonso ya mabe, oyo esalama depuis kala na mboka na biso, pe etikala impuni. Nous avons 145 604 agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans les fichiers de la paie avec des numéros matricules fantaisistes. Deuxièmement, nous avions constaté les cas de 53 328 agents et fonctionnaires qui disposent de plus de 2 numéros matricules dans les fichiers. Nous avions également constaté les cas de 93 356 agents et fonctionnaires de l'État qui partagent les mêmes numéros matricules avec d'autres agents de l'État. Noko! Awa esi totimbeli baje na bino ba campagne nyonso na maye. Wow! Boti ka monsieur l'alligator kimia po azali kosala musala na kitoko. Oyo ezali ko permettre na mboka et maximiser ba recette pe e boucher ba bisika nyonso bo bandaki ko yibela ba mbongo ya bana mboka. Dans ces pays, on a dit maintes fois, plus rien ne sera comme avant, mais les choses ont été pires qu'avant. Les portes des prisons seront ouvertes. Les portes des prisons étaient ouvertes, mais pour prendre les petits peuples qui volent les pains, les beignets, l'argent dans les sacs de maman. Les grands voleurs qui ont hypothéqué l'avenir de toute la nation sont restés libres. Et c'est encore eux qui prenaient les petits voleurs
pour les amener dans les portes des prisons qu'on avait ouvertes. Contrôle Oyo n'est facilité dans le gouvernement et mettre en place plusieurs projets à impact visible à l'instar Yaroka de Kinshasa dont les travaux ont été lancés lobby eleki na Mokonzi Mboka, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tala Ozali Congolais ya solo et Sengeli ko encourager digne fils ya pays Oyo, Monsieur Jules Alingete Kei, l'alligator. Ah, soit bango. Yo. Depuis que je suis à l'inspection générale des finances, c'est pour la première fois, je peux vous témoigner qu'il y a réellement la volonté politique dans les pays de lutter contre les antivaleurs, contre la corruption et d'assainir les finances publiques. Voilà pourquoi j'ai dit un grand merci au principal artisan de la lutte contre la corruption dans notre pays, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas, na ville province ya Kinshasa, soki otali malamu ba panneau pe ba fait ya signalisation ebele na makambo tali circulation routière ezalaka lisusu te ekomi kopesa pasi ba détail na reportage oyo. Moko na banzela ya ville province ya Kinshasa soki ozali kotambola boko constater que des ordres moko organisés ezali awa mutu na mutu azali kotambola na ndenge na ye mutu na mutu azali kosala Oyo alingi ndeti awa na avenue de la Libération ex 24 novembre ba fait ya signalisation et salaka na yango lisusu te ba poto etikala esthétique ya podium circulation et koma ko dépendre kaka na baroulage mutu na mutu pe azali kokota ndenge kaka alingi ndenge moko lisusu na boulevard Lumumba esika wapi ba panneau pe ba fait ya signalisation ezalaka nango lisusu te e bongo soki okomi neti esika oyo na rond-point Willery awa penza kokanisa lokola okoti na kati ya zamba yoka communication. En vérité, je n'ai vu aucun panneau de signalisation. Ata ba panneau ba komaka 60 km en l'air, ata moko ezate. Yango zo koze ba accident makasi. Omoni conduite akil, to s'adapter kaka na ndenge kaka etambola na kil. To kumba na berere. Po to tambola ba sasiniki wa ebele. Ici, je pense que c'est possible de construire un panneau qui traverse tout le tronçon, du moins la route, qui pourrait en même temps signaler à ceux qui sont de ce côté et de ce côté-là, afin qu'il n'y ait pas de collision. Kasi constate osaliza ki ba panneau yango e pona kaka esika moko boulevard du 30 juin na commune Gombe kunande okokuta yango ya sorte na sorte kasi population ezali komituna po na nini ezali kaka awa na commune ya Gombe yango wana bazali pe komituna lisusu soki gouvernement provincial e bongisi nini po na réglementation ya circulation routière awa na ville province ya Kinshasa. Dossier à suivre. Na commune ya Monga Fula bakangi mwana mobali moko azali kuluna na kombo Versace yazali bongo yaya ya bebe Nchor oto lakisaki bino lobe leki bakangaki na même commune reportage. Ndenge kaka bomoni ye boye azali kolela o vieux Thomas na sengi yo pardon naza innocent boyo kelaye mawate po azali mutumabe azali véritable kuluna babenga kaye Versace ye azali yaya ya bebe Nchor oyo bakangaka tolakisaki bino na mikolo leki awa tozali na commune ya Monga Fula na société ya Pumbu na Delvaux bozali komitu na sikoyo asali nini kasi yoka lisolo ye akangaki mwana mobali oyo bozali komona na nzela mwana mobali ya bato atekaka na ye basamusa tangu bakutani akomi koyebisa ye futa droit ya mabele po ye azali kolo mabele ndeko mobali asali neti a résister mawa bakati embeli na loboko victime a communiqué boye biso toyaki koteka samusa ba 23h tokiti bakale biso balingi topesa bango mbongo bazwi mbeli bakati ngai bazwi biloko na biso na mbongo nyonso bakena ngo 45 000 ngasi kona biso jambo wana ngai ebina ngate obolongo la biso na biso bie to na mbongo te to fie bino ba komo fie ndeko na ngai
bakati nga sikolo boko bazwi na mbongo na babiloko na biso nyonso babuki yango. Na ngambu ya la police pe communication esalamaki boye. Tuka bano yo balembisi biso ozosala musala tongo poko bamama balembi baza na ekiri moko boye eza na se na quartier Bambila ye komo na ye Versas leki na ye komo na ye bébé mineur totiaki bango maboko bébé tcho. Alors tant totie bango maboko baza koto ebi bazali wana mais lelo toke susu na file toke kuta plainte ya monsieur o bakati ye babotoli mbongo soit disant bapesa bango droit ya ba maître alors que bango bazande bakuluna tozo comprendre te droit yango bazo senga ya nini nde biso beto lala gite tozaki na ops apesi biso mitindo abito koma sur le terrain na ba policier na biso lokwa to réveiller toke kanga bango tina se na Bambila kuna. Bon yaya yo olobi nini ozolela nini? Fais-moi belazinga pardon. Ah olobi? Fais-moi belazinga pardon. Ya Toma ndenga azali kolela boye ezali nango kaka prise luvunu na ndenga kosakana te po soki batiki ye akozongela na ye kuluna. Dossier à suivre akende kaka. Fais-moi belazinga pardon. Totikala kaka na commune ya Mongafula pona koyebisa bino ke rédaction ya Solo la Plus et s'intéressa ki na ndenge basalaka makala tozali bongo na village Vunda Mavoka. Serf Luzolo Fiston Pero reportage. Ndenge bozali komona boye tozali bel et bien na ville province ya Kinshasa na commune ya Mongafula, plus précisément na village Vunda Mavoka esika wapi ba reporter ya magazine na bino bakende kokutana na mwana mobali oyo ndenge kaka bozali komona ye boye awa bokondima te na cadre ya article 15 débrouillez-vous pour vivre à créer usine na ye ya fabrication ya makala oyo bozali komona boye lokola four ezali nde esika atumbaka ba makala yango bola na ba explication apesi ndenge nini asalelaka musala na ye mafulu de makala one do na kuna de yango sala wonde ba niva marka boye ko craser four to kondi yango to tema bele tanga ko sila four le carte to zuma carte fongoli yango ndizana ba sac komi kini de bila obizo sana na zama nde yango nde bisala ne bakaba bila o nde ko bozo manzito ndeni bon to kota kona zamba okati osala ngo ouais bokoti machete bokoti na zamba bosali nsata zamba ekoi botumi bilanga eziki nde koni wana nde toza koni wana to sa wande to fonse nde ba fulu nde boende pone toza makala nde tana ba sac ekoma kini sikonde boso botumba mukoni ezabe bon ezapa na mikolo te nde mukolo yo lingi nde yango yo kotsango moto ofini sikonde tiyo sali ya yo boy otumba mukoni ezabe fona tumonde entre ba mardi tout mais des signes lango des signes déjà donc ne boye na otaka matiti atie mabele likolo atie moto atie minoko esili ezo compétition le brigo pour faire mon appel une semaine à pas magayer pour les 4 jours donc pour les 4 na moi on 3 jours pour moto sila ce que moto sili c'est maintenant na otama makala libanda atina ba sac moto geye et ju moto kale makala kini sasa nde makamalizo tuzango kisasa bato aro soma bilona kisasa basaka ndeni o ba la kisasa ya la basaki bosaka ndeni pour que ba kisasa soka ye atilinga basaki ngana ziba to koti na futo pani makala tina basaki na bengi ye moka ye amoni musa de bilo de na basaki après c'est maintenant ye babilo na ye tina camion et moni kisasa lokola na musala nyonso ba difficulté zangaka te awa pona fabrication ya makala na village Vunda Mavoka yoka pasi na bango tolaka difficulté za ndé makama belé za makama samba ndé difficulté za ndé talaka bombe de boye fo bana munde niveau ya musala boye okati bilanga boye obumbi yango otima nyoko na pondu eke ezokomende kisasa zomuna ndeba difficulté za ndé ya mingi ndé ya mwana ede musala mko zamboka bu bango ndé fo baye bakene suba nzela ndé za mabe nzela ndé ouais ko fo biso nzela ezala calme mituke kotaka ba moto moyen de transport ezala kande koto pone misala ndé ezobita ebisa mbona kinde yango de difficulté za pona nzela ndé basala baba soni nzela za calme tala mwana mère musala ya zoba ezalaka te mona loin sala neti ndeko oyo soki ateki ba makala na yetika na yebisa bino
kazalaka mobimba na ndenge ya kosakana te epesa ba oyo batikali mayele tika kisopeka tika kolelalela na nzela o vie tozolia te vie azala nini atambola na banzungu kokamwa Ninango sidakate solo la plus ya mokola lelo ekomi na suka. Merci po na confiance pe fidélité caméra oyo ya kitoko za liboso na ngesi mama kibongo na Jacob Kayanda pe Israël Mbouyi 4 fois champion play mobile ya simi moko régie finale et simamaki na main de maître ya Jérémy Foueta. Ngai na bino tukutani lobi.